Tu peux concert à sans invitation. Ok. VIP on a payé tout check comme invitation. Mais mouté montant aïe bah que kuna mwana vendre ate. Koloba. D'ailleurs bah na yoka ki voluka comme ici. Jabira che mukeye mo munene. Donc on a concentré qui na travail. Il faut na yemba, il faut na boaka, il faut na binisa peuple. Mais na yebaki. Na yebaki pour aller déjà na solo là qui na likolo na solo na se. Yo kena yo bloga yamboka ni. Te na za ba biloko yo sana moza yabana na za ba nunu na kala ngoda la sana bota madana bongo. Kuna bosa la bag pour na moni oza dia na bag yao. Bag yo. Bag. Na c'est la vie il faut couper ça ba médecin na bino bazala ba pesa ba orchestre bo beta respect. Comment un musicien a joué le rotambo na podium oyo yazo betate. Batu ba komi ko le rotambo mais bazaba musicien bo beta na ba orchestre quelconque. Donc ça défi pour na yo et pas ba musicien mususu ke mutaro beta concert ko le yo azate. Na Luanda. Ah, au commis devoir. Déjà devoir. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, très chers abonnés, bienvenue sur votre émission Awa Bisso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle que vous aurez l'occasion de suivre cette belle émission Awa Bisso qui est toujours présentée par Molobeli Mboka, l'homme de Awa Bisso, Georges Chimba, Miss Gail, mon Antoinette Kalamato, Dana James Bolivar, monsieur le professeur. Tikana Bisanabaïke était lelo nazan esengo ya kozala Awa lisusu na artiste musicien Volcan Matabela autour na production autour na concert ya munene na Marakana il y a le 5 na pesa gimino kaka invitation merci pour vous répondre alors tozana ye Awa ya koloba penza ezali pour tout débattre na artiste sur le plateau. Merci na abonné na nganyonso. Merci na G5 Production. Merci bongo na bateau yopé bazo soutenir biso de près et de loin. Tikana remercier muto babengaka Mavinga le boss, Mavinga garçon hollandais. Tikana pesa merci et pas ya papa Franck Boukassa de la fondation Ismaël Franck Boukassa. Tikana pesa merci et pas ya Visor Modogo Visor les boss na pesho merci pour na nyonso tikana pesa merci et pas Ambroso Baka toujours visage congolaise papa Lopango Ambroso Baka les gars qui ont vécu toujours na pesimbote et pas ya Robi Visor Aigle référence et Lukamaki mais Lukamaki ndenge ba luka et pas ya Robi Visor te aussi ça m'a pas si mingi ya Robi Visor Aigle merci pour vos soutiens merci Aya Patou Kiama Lumière ya Lemba. Je suis avec l'artiste sur ce plateau, mesdames et messieurs. Il y aura vraiment à boire et à manger parce que Bosenga qui déjà Nenge Volca ou kozana concert on il faut qu'on a plateau ya Awa Bisso boyebi ke Awa eza pour na ko consulter roi depuis pe na lata ki couronne nanonté ayaki ko consulter nga eza première fois na ye. Bonsoir star. Bonsoir Miss Gala Bisso. Toujours bonne santé. Santé par la grâce de Dieu, Maramna surtout Kitoko. D'abord, premièrement, félicitations. Dans le concert, ils avaient vraiment carton, récite, tout le monde a eu organisation et qu'il a vraiment bien. Alors, on peut bien dire oui, en tout cas, il y a le besoin de gloire à Dieu. Ok. Asa père de la gloire, père de la puissance, Dieu de l'éternel. Donc, on y a celle pour Nabiso. Donc, il y a un peu ok. Merci. Alors, Bisope de Tondi, Kaka Kolo Mokeli, pour y mutasalara, pour que ma communion et qu'il est bien. Volcan Matabela, ils ont la guité, ils ont la première fois consulter roi. Ils ont beaucoup de mibégo de en 2025. Au Tcheka Lobo Likolo, prêt à répondre à toutes nos questions. Vous avez assuré Bisope que vous avez Bisote Bandekino Souka. Si. Vous avez un bangate? Non, bangate. Tout sur la vérité. Vérité. Merci. Bayaka Bakuta Rabiso, Bakenda Rabati Karabiso, pour Awa et Zalarabiso. Alors, Toya qui wana concert, il y a les 5. Il est bien, organisation, Mahamutu, félicitations. Mais moi, je me dis qu'avant la banane, on a des questions. Équipe Nanga, il y a GSM, Baïde Biso, Nabaïke, au Bayakite, Boucher Biso, on extrait à concert. Et puis, on revient rapidement pour que tout soit un artiste. Namamou Etali, Yé.
pe na makambo ya carrière na ye. Très bien, merci. Nous sommes de retour. Je pense que ces images ont fait aussi plaisir à Yanono Lomoto Maracana ainsi que Gédéon Mercedes et puis Nabato Nyon Sobalingara Volcan Matabela. La personne qui déjà félicitations, Baïke Pena, féliciter sur les genres et rares artistes au à concert et animateur, mais au petit concert mobo au yembi, c'est-à-dire aussi prendre Batebele. Quelle a été les stratégies pour que le concert et les canaux et les kili? Mais ce que Makambo n'a les bisanga tantôt pour nous casser. Après concert, na kende sous na la na l'église pour un peu na ramosali. Oui. Donc il y a un moment à casser mais pour répondre à l'invitation pour awa biso fu ba mona kaka biso pe tozali voilà. Tout la GSM. Avant on a banda bongo funa banda senga merci une équipe GSM production ndenge vous soutenir pour bino boza passe boa cher mais na koka bino pe na niveau oboyela ki vraiment en tout cas il y a votre personne félicitations quoi merci tu ba tu mususu ba musicien mususu ba suka kaka na lona na mbonga ba streamer te bon moni bino bolobaka na Luanda ba musicien ba zalaka na succès tebe ba salaka makambo ba misia Congo ba salaka. Très bien. Na uta ko lobelo mo habité soto sala moté ba tout okutaka nde ba yeba raté biso ce to comprendre moi moké to yebité mais to comprendre moi moké yango to peska valeur na organisation mo ne ke bon. OK. Donc stratégie ça qui a juste pour confier na média. Pour il y avait aussi des publicités, n'avait que tout cela déjà avant. Oui. Voilà. Donc, mission des Ozaboé, pour musicien, artiste, artiste comédien, peintre, coiffeur, tout artiste. Mais pour Atamola, Ayebana, il faut aller dans les médias. OK. Dans le coup, on a confié que déjà. GSM au sera micro non voilà à partir de bino makambo uzala bien pour na télé de banda to banda ki ba publicité to petit concert à sans invitation. OK. VIP on a payé to check comme invitation mais muté motanga ye ayeba ke kuna mwana vande yate c'est que ba tunango bazali mais ce que bazaki banda ba invitation te mais bazaki ka bato ba vanda wana Penebe vandeli eza pendenge yo calcula ndenge na calcula ndenge na lingaki esalela donc moto aza VIP avant na VIP moto aza VIP avant na VIP aza VIP pété avant na plein normal mais aza peka nécessaire bazaka ndenge mona ba vanda na VIP. OK. Voilà, merci d'abord parce que biso tozaki wana total bien concert et bandeli Tisuka pour j'essaie de couvrir vidéo et ça dit toujours bien, c'est-à-dire est-ce que concert et qui ndenge yo bando kanisa ou soit c'est comment qui penzate ndenge na ndo kanisa kutu na ndenge concert et kendeli donc pour la ngana zo sepela makasi donc neti bo na ko sauter ko lia na ngana ndako comme il faut babondela
donc nazo na sengo moko boyondiri nzamba ba ke note na koksa ba posa mutema mona o injure suka kokselinga bakomi ko bondela ona kolia pona nini esengo OK oui na esengo na komo bosana po ani mutu mususu mona peti na ngeloko wana osali nan tous basala ngwa te sko na tso na tunka ve eloko nini abi niveau bobeteli concert niveau organisation mobilité kimia mais eloko wana kaka comme ça biso idée wana ozaki ngabite nazaki idée na pona zaki na bato OK yo musique to zara yo to solo la déjà mon pays mon moto bébé na biso biso mbane to solo li to te to ke nango boy mais mon ba idée na zaki idée mo na bando bolo ke soka ke baby c'est que na tiki na ngana landi bato bakende poto babaki ke na biso to ke poto na la na ngana ikota retraite mais comme si mi don na zana OK oui bi ke baike bazaki na concert wana mende to noter la concert c'est là ba réclamation ya bato pour ngana za molobeli ya mboka na zwara oyo baike bazoloba na yeko tuna mukolo likamo alors yo moko ozala mieux placé pour répondre ba balobi question oyo eza pena nettement moulaye après na otikelo pena bal yo moko répondre bango bon tout ne la biso volcan matabela concert wana ezalaki ya Lidjabir tous zaki concert ya volcan yemoko comment est-ce que ceux qui a bien ça qui le roi net héritier a bien ça qui grand-père naie oui ranson et c'est le roi net a cédé les concerts donc concert comme un orchestre ya Lidjabir mamba na PCP mot leader en tarabiso. Pourquoi la stratégie Nabino et la stratégie Nabino ou soit yondo chelaki Ali Jabir date mais au salika à moi lever les rideaux pour yong tozana invité belé et que nega moi système moi pour Ali Jabir a banga ko date pour ba mesani ndeti moi trop ndire ba yoki moi mingi ba azobanga ndeti moi piaka nda utiliser volcan matabela pour achela date expliquer pour leader ou melaki moi mingi na podium. Ils ont mal au baïké. Ouais. Voilà. Mon isaboué. Totambola ramonamtara na ba conception. Très bien. C'est un volcan conception nous allaki comme Jabir Roya. To sala auto sala radanaye. C'est comme un moment mon boy et nabi ki alingaka azaina moment fou a qui tapé apema ya moneti na ndaka tandoli ya zaki na été. Woni zabatu ndenge bakanisi. Mokilipe de abazuba moi malobebele pourtant peut concert avec betama très bien de bandaki na mabe ce que mabe on est zani ni babaka koyo ke leki koloba da ba na yoka ki volka comme si Jabira che mokeye moko munene concert zanga merci na Dadou Lutadila merci très très fort. Merci na patron voyou Diendeka. Merci na Alex. Merci na Landry Fusila Liebo. Merci Espoir Ngoma Yonzika. Papa Balabala. Vas-y contre ta mais atindi bana ba Bovik. Dans ma ambassade que monte que non conseiller beta ma ba paki. OK. Merci papa Mamobo Salaki. Na Sepeli Sos Alberto, merci. Ezani. Omoni conception na sala qui n'habite comme babet sanga concert na vente to vanda ka ne to vanda na biso amoko to kende ate na beta mo tour na tia mbesi na ye pati mbesi to vandi na bati mbesi to mela petit na ngami fleur Lionel Messi mo na tia mbesi abivie mikolo beta te ngabi na beta ngabite na kufuna créer ndule mo beta ngabite sala ko bien tala rayo to vandaki na yina Jenita malinga Coca-Cola très bien na bosa nati tawana se ya na moni na komina no na kiti populaire avec palenga bina ko pale mais na kozonga mais la zonga ate ce qu'on est na ya na kiti na sanatoire na bite na kota makana na kutana na masa mako na kotima makana mo mamoko Dadou Lutadila bavandaki wana na patron voyou abi volcan yo faut beta concert Papa Dada Diakoule boss ya Marakana waza motema ya nono pa kekebe Marakana donc pour ya Suisse-Irlande papa ba yeza kana moi la poto papa mais comment volcan fa beta concert si koton ba date to ko kunda ndoko na biso bo vida OK ba benga ba volcan date tikimbo mbongo
Oh, non, mon comme série. Alors, ce qu'il faut concentrer, on a concentré qui se coule. On a bien dit nos médias. Boucha makamba Ali Jabir te. Ali Jabir a le bac na micro abiki na ye poser makamba moi na ngai. OK. Aïe vous soutenir moi na ngai. Ngai na osala te ke o wera son héritier. Tu peux faire exemple. Ndenge ba ito ba batuana. Pour azali éviter mais ou mela na problème quand même. Mama kama wera son héritier ça te. OK. Ngezaka mama volka matabela na mutune na Ali Jabir. Na président na ye Ali Jabir père na ye. Papa langa. Très bien. Oui. C'est que nous avons concentré que nous avons beta on a ndenge siko nani zalate. Tout ça la organisation moko ezalapinda bato baye ba mona ndenge no tetoye. Ah izande boye tant pas bien comme na téléphone nazawa ozo raté. Donc on a concentré qui na travail. Il faut na yemba, il faut na boaka, il faut na binisa peuple. Mais na yebaki. Na yebaki pour ani déjà na solo la ki na likolo na solo na se. Au solo na likolo ndeni. Na solo na Nzambe. Na se au solo li peka na bato basala. Na se na solo linga moko. Mutakela ngeza Nzambe mutapesa. O kendaki yo pe yo moko. Iso ke no solo kendaki yo moko. Tenga moko. Nga mo na sali makamna nga. Donc mutabeta lisola ki c'était. Mutu pas le masolo mabeta. Makamna o salo salini. Na solo ni na Nzambe la ngai. Apitika no ni pa la nga. Obeta pe na lisola vi awa église comme on nini église au sambelo. Te église na biso no obeta liko solo no te. Les églises de noirs. Na c'est église de noirs. C'est une église normale. Na pesi ma pasteur na ma be ambote. Na tongo ku na tozane aseminga na lipoka be. Makamna leki ndeni habite mamele ki biabi zamba kumbisama. C'est que yo zamwane laka. Siko na le biboui. Na bisi batu to Luanda. Très bien. Avec tous les respects, non peut ça tout respect. Ba bibi se futo mikitsaka. Ponza matombola. Na yaki pona to solo la ke to na date. OK. On a otia il y a les 30. Et parti à mbezi milinga ya loi. Ya Luanda. Non, les 30 il y a moi au Tozali. Les 30 c'est moi Toza. OK. Toza la date msusu Tozo beta na village Mbezi na Kimbango. Ce qui tolongo na village Mbezi to na ba date mais ce qu'on va to pesa ba date wana il faut aussi sakaba makambo. Akor yo pe sous petit à ba serre. Oui, ngasko tunanga ni. Baba na nyose comme ndiye tarina na yo. Était au ngana bo na ça va rina nyose. Atolo bio. Ya kilamba cash. Ce qui pas boss Miguel na tsunga de nana avant nanga to liara na ye kolo tsunga. Ce qui pas Maria ya Marie to zarana ye. Ce qui pas Dona Godé na zarana nana ba concert ebele o ba tout déjà ba bongisa ki donc na yebite za lokola. Non peut ça merci na Ali Jabir. Na ndenge a baksa pe esprit moko boyawa penelo ko mon botri personnel sanga biyo na mona ko ka bere rouge mutu na koyo ke la mboko a part yo ka na Belgado na mona ka batwana ngire bo ka esprit ezapani noko ndeto saboye misgel o ye nango awa o sali awa soki muta boya ko mutema mabe tout ça qui n'a pas plateau et à qui boite toi qui n'est surtout ça l'émission toi qui n'a pas remonte va na ba kiti ba tiel so mais ça il y a plastique boite idée o yena mo tant o yena idée o ce ko po ninga na zo idée monter nga pe na bongisa jemo ko boy pour que ba pa na ba bilo yo ba bilo mo ba ba o za ba bilo ba tetela tozalaki na yo babilo yango totoleke mafumbe nayebisaki bayike botalaka ngai botama mozoleka na nsima na ngai te donc yo kende yo eza biloko ya mboka nini te nga nazalaka biloko yo osala yango naza bandundu ngodalasana botama da na bongo kuna bosalela bagi mpona moni oza deya na bagi awa bagi bagi yo bagi
ça ba cadeau ba pesa ngai ba cadeau ça cadeau pour y on était en sous makambo na yo ah c'est na longo bo so bandi liboma to 4 émissions très bien alors nous avançons tout doucement oui bien télévision za rangonga to ba date msusu yo za nango wana moi ba fali ya pesa laki mais peut-être rose ateke to yo bimisa on est na TV boy siko so yo ba ki yo mo za animateur et puis tu vas chanter important c'est ça qui sous nini ya kocha bande ko animateur likolo po ba bwa kate o sa mo égoïsme té côté on té omoni bande ko nga ba animateur ba yaki na monaki lokola ba komaki bazuta misika il faut bazala na bazo batike donc ba on ba yaki kana ninga décoration ya podium pour bazala batike mais baza bande ko nga ba collègue nanga problème ça to pesi ba espace te ba bwaka te pesi ba espace te ba bwaka yo moko bani na koyemba yo moko matisu bandi ko bwaka te misika lelo to ko soma mote ngana ko kumisa non ba ni matin no salon en tout cas ba comme na valeur na le temps est-ce que ba comme ba animateur tout yo tato e ba te te ba comme na valeur to ba zu valeur parce que yo défendre ba mo oui faut ba zu valeur pourquoi ba ba bi que animateur c'était talent comme tout moko boy hein donc yego to ara na ba animateur ndiri ba na tinate alors on appelle ça courage na bandeko bazaka ba collègue nanga ba animateur tant to bois kakato ko la koyemba po koyemba et na âge te OK pour animation na âge pour so ko ça ba 50 à 60 ans voici là animateur à 60 ans zarate nga na kotsa esprit à chant pour na bi so la bina beta concert ba to fu baté ma babina kaka siko ko bino na obin sa na zaka ndebo ba no balancer ba image ba otana ti zaki ndebo siko yo na pesa la conseil que animation et la musique mais surtout to beta kana ba kazi moko très bien c'est que sala afro soko animateur ou koyemba tantôt chanter que par exemple rumba sala afro sala ba R&B sala ba bloco tout au communiquer ba style les animation pour y avoir l'animation et repère ça mon tout vie peut venir na pesi ba animateur nyo surtout na lingi bino makasi ba obayaki na ba obayaki te ba obazaki na podium na yunde te on na podium mutazaki ka ndire moko na podium moko mutazalaki OK kasi on a tazaki d'espace te avec décoration ayaki kotala ndule lokola tozalaki na ba massa o balelaki ba volka lokola nano matite mambe bandite très bien est-ce toko tikela te to benga tamasa na zala na pa konza pe ba massa na ngabite pas de problème au salon za musique ça rend normal pour na minute ngala comme lokola ngala za techa ya fiche OK donc na ko bi matin na yena bakeli na pre na zongi na yesu na bandite mais ça c'est ngala komisika ba babike volka yaki koyemba est-ce que na concert obetaki ya marakana tia mbezi ba surprise msusu to komona pe bandeko no ba animateur ba yebo ba matipe ba sali pe mo ba parna ngasiko oya tia mbezi na kosala liste ya bandeko bazwa batan bazala b'invité nanga ba animateur tout ya Luanda bazala b'invité nanga on a besoin d'information pour na moni pe bandeko nanga ba animateur ba souhaiter ngebele très bien na moni Karashika Dangwe Dangola ba midol ba souhaiter ba publier Fabio Dangola ba Fabio na moni ba ndeko ebele OK ba soutenir yo penza ba DJ en tout cas moni concert oyo loko na sepeli na pesi nanu ba manager oyo ba na mboka très bien na bandi nanu na Alves la Polga na pesi mbote makasi na pesi sou merci na équipe bana wenge nyonso na ndenge ba soutenir Volcapo ba o bayaki na ba o bayaki te batindaki da mona ba ngazaki ona shikido aigle OK ya wenge ba chesko masola ba mutu na sepeli makasi po ani na monde déjà que Volca na obeta conseil na taboba fiche na bana basi o ba publier nga bino nyonso tout
Nzamba pambola bino. Très bien. Alors, au lieu que ça qui comme surprise, des questions dans la souka pour les sociétés déjà star. Et le que ça qui surprise peut et ça qui est déceptionné baiki. Au kati concert pour ma vinga ba magyo mbongo yo s'attendait na ngote. Ba mbongo mbongo ebele au même concert ici qui n'ont. Est-ce que yo yebi ba tumsusu bazaki on attend susu bazaki na ba makokili susu ba grossa lo susu bolamu. Mo kati concert pour ba mbongo ebele. Monsieur, nga la ramise. Na ramise. Na mis le kwanza na valeur. Hein? Attaque 500 kwanza eza na valeur. Na kataki ndulu na parce que il faut na protéger. Nga la ko beta musique. Na ki na ele ki na mbongo te na ki pona la sabato. Art nde yango mteye na mbongo. Très bien. Loko le koti batu. Ba komi convaincu que volko nde boye nde mbongo wana eye sikoto mbongo eye ezosila te ekomi mbongo na baye mbongo te na baye mbongo te na moni sikoyo ngana obeta musique sikoyo bato baye kotala musique baye kotala musique bakomi koma sikoyo bamourir ya mbongo babambanga do bakomi kolokota bambongo oya kosenga pe ba mise musufu na oswana ba ndeko mususu to tanga kombo te ko tanga kombo te po yo mona tanga ba komba batu ngako émission tanga kombo te na yebisa bi il faut couper ça ba mise na bino bazala ba pesa ba orchestre bo betaka respect comment un musicien azwa ko lokota mbongo na podium oyo yazo betate on a musicien ni no non te ko sala ngote ko meka te obe cette émission pardon na émission pour na do na ko solo la e ko bon sa ko te musicien omoni parcours omoni parcours on a la salle lelo très bien linga pesa mo valeur na lo komo po yo ko soutenir nga makasi surtout solo makamwa photo solo ngona prochainement l'émission mususu mais là il ça kaka yo fongoli parenthèse euro ça la bato pe bien non yo mo mi kangi la mo te na kangi na fongoli na kangi merci bato bazanda ba koma senga ne ba yike bolimbi ngalité na bon oui pour moi de bisenga ko ba vérité ce que na kata musique pour monaki bato ba komi ko lokota ba mbongo mais baza ba musicien ba betana ba orchestre quelconque ce qu'on a ko tanga ba komote ce qu'on a monaki ni public déjà bazana sauf volcan OK ce qu'on a tali mutazana Mav Mavinga garçon landé poto na poto moninga bidikosi na tali fabusi le fakle bidikosi très fort c'est la bière sécurité donc simba te mettre ba charge na mo te pona lelo na suki ngona koti maman non pas que kota maman signal ba je dois Mercedes car mbala moko ba on ba Kevin ndule katania to tira na possession ba ndula bongo za ba devoir à domicile. Donc et loko to ko solo lande yango devant otiki mais ba musicien ba tika pe ko lokota ba mbongo ba concert za ya bango te esenga na ko sa mambola te loka moto pamba bonne singe loko te na mboko partout qui est ma lumière ya lemba en tout cas bazai ici puis volcan au salima moi bien merci ba soutenir nga pe partout qui ma Kesi Wadol Visor Chris Wadol ingénieur Jérémy Yaka Yaché Zinga ingénieur Yaché accompagné Bimagi Siko azela carême ayaki pena ba ilimunae sauve-moi mais le na remercier pe bato vraiment normalement bato yo ba ko soutenir ngai ben ingénieur Jacob bazaki wana oike Jacob Kabalobo Kabalobo bazawana Jackpot Kashala mi frère azalaki wana mi fleur Kuzituka mi clair Kuzituka yo alors mi frère Lionel Messi danger quoi na ko remercier bato tout ba ki ko accompagner nga ko tala nga pe ba répondre nga très bien na banina na merci na GDO Mercedes Ibula oyo na ministre za lokola mécène ya concert na obeta le 30 na village Mbesi OK boye mta pesa makambo donc niveau to sel ya suma kambona donc to egoleka ko esalama ina makakana quoi tegna la lingina lo ba makambo suste na ngana bakaka petit abaser na e merci Nati Mbesi
Melinga ya Luanda. Merci na Pati Soba. Pati Soba. Kolonze Mazalaki. Producteur les gens ils ont producteur nanga eza Diendeka Patron Voyou. Diendeka Patron Voyou. Passinador nanga. Puissance. Passinador nanga eza Dadi là donc ce que ça n'a pas sabati de bon na Porto na France na Belgique na États-Unis au contacter kaye Brésil au Zambon en direct donc yendem dazaki Passinador donc surtout le mois na pesi batu tumbo te ce qu'on na pesa na remercier batu ba soutenir na finance le ko la héritier ndombele fils à papa Gelo Kinzonzi juste Tunani le roi sage la Luanda petit nanga platini mbetelo tati totokan nata mona na giteme na vi kazaki na contretemps ya makambo bozala moyo yebi par rapport ya ouais na bossa nate Boviki les millionnaires action à Betty Bacarton mon konga mon anima qui na mais c'est la première fois donc dans un autre concert na moni na pesi ba faire na ba fali ba félicitations na ba faire rigole hein pour ba benga ba obenga ba ba yayate donc son avis na to vieux on mo yo benga qui est vieux na za âge na bango tenga série 8 ba série 7 hein moi respect moi dignité na ce qu'on a l'esprit oyo biso to kolele na ndako na kolega leki na nga na deuxième abenga nga vieux mais moi massa na ye aza mokolo na ngai donc ça défi pour na yo et pas ba musicien mususu ke mutarobi ta concert ko lega yo azate na Luanda ah au comité devoir déjà devoir et devoir faut concentrer ma casse Fabrice Lofacle décoration spéciale Fabrice Lofacle Colo Mouvement DJ Alpha 5 DJ Boba DJ Pavel, DJ Chris, DJ Anelka, DJ na biso ya Barcelone, Boyka, DJ Babi. Merci DJ Babi ayaki na tongo plaka pesinga mota bivolka. Na moni conseil no ya be po batutu ba benga ngato ya nule. Soto yeto ke kuna. Merci DJ Babi. Voilà. DJ Kamikaze va soutenir. DJ Billy célèbre. Et puis on a biso nani sage majuscule et ya manager. Merci na soutien na publication. Sage majuscule. Pe ba fini surtout ba publier na ba obayepe Vanessa Mawete na di lengo merci na bino na remercier ya nono pakekebe na ndenge bongisi makambo ekoma lelo boye. Merci l'équipe nous surtout bazaza bazawana. Merci na batutu bazana marakana ndenge toyokana ki bosali ba maître chinois makambo sala ki en tout cas pour nanga zamba pambola bino. Na minute so ki za ke mutu mo za besoin betsa volcan matabela. Bon nga so ngobetsa nga na ko ya tena bano sala le ko na exagérer. Ozuka contact nanga caché ça ya combien? Te yo ko robeta ya caché te. Te somme ta pesa nga caché na robeta na TVT. Donc somme ta pour ça numéro nanga à mon émission. Musique est à Rambongo ah on déjà des si faut profiter nango quand même vraiment. Pour n'engepe koiki déjà na cirque docteur Joël Matubaka na obenga o. Nabi me venanga do Matubaka na so abenga pas négligaka. Abika awa pesa volka to bata to mena whisky. Mais moni makambo nga na salle na Luanda. Très bien. Somme ta nga solisanga. Faut un téléphone, na bengi na numéro yoza na attaque manager. Très bien. Hein? Au reverser maman comme. Mais vous na reverser comme tout le monde. Tout ça c'est comme maman Ferry. Kitoko. Tout ça maman Ferry. En plus nzembo déjà so bimakala te mukolo bo. Mukolo bo et obima. To dédié ngo Fabrice Lofacle. OK. Et Zoya doit mukolo bo ya na profiter na pesa te chino 750 na Paris. José Ngandou pe azoya da vacances. Ah, José Ngandou. Azoya zo ta Paris azoya. Na PC bambote ya papier ngimbi bino so na Paris vena ngai papier ngimbi ça on est to solo là qui papier ngimbi. Bangotu. Ouais. Émission bazoya bazala na vacances awa donc biso ndita boye yeba ki ngano mikolo ne ko magaka. Oh te ozapi to koti. Te atika to rene nzamba pesi biso makila na sangi na ibisa kiyo mutako imba danger. Mais et le volcan les gars bango ezalaka samakila. Na félicitations hein. Au sali pe mamba bien pour et si ko kotu wana tingama penza wana. Eza place moi ya bien. Charge là à côté moko. Ah, ça ya fondé mbonda mais si ko na moni. Ba de commandement.
Aux yeux d'un bâton de commandement, c'est bon. À su charge tant moulaï. La biso fonda kangi biso akangi singa makasi. OK. Ce qu'on a gagné singa ngana sala ce que logo mobo pour na temporiser boka. Donc na yele ngimboka pina que au moins que l'image le bi batu soit koti boy donc na parler peu kutu donc na mona kutu. Mais la comme ga te azate azenabité batu tout ba iso ba lanzate. Voilà, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Il y aura vraiment à boire et à manger pour tous les contre rendre na volcan ma tabela. En tout cas, c'était juste pour nous que ba produit oyo ba bingango Mbappé na Cyborg, c'est-à-dire pour na bo pikiliki ya bo Congo ba papa tant bozo sala lisano pour bo futete bo sa confiance dans le produit oyo. Donc Mbappé est en alcool, Cyborg est sans alcool. Alors artiste ceux qui pour on a besoin d'en ils ont ça mamba bien. On a promettre déjà que ça la mamba bien. C'est-à-dire bo benga biso pour besoin yango pour esa la bino kaka bo lamu ndenge bo mesana. Alors bato nyonso balinga kapé Miss Girl artiste nazo senga na bino. C'est-à-dire biso nzamba pesa biso likabo ya kosala art na mobimba nango na prédisposition toza nango to sala bien film ya bien pour Miss Girl pas jouer à danger. C'est-à-dire auto fongola chaîne ya YouTube Awa Biso TV. Et ça juste pour nous la bino ba gag, pour la bino ba filmer, ba théâtre, pour que nous nous s'abonner na Awa Biso TV. Et ça peut manière na bino soutenir biso peu artistes et comédiens pour que tout que na makamuka ndenge to ke nango boy. Ndenge to valoriser côté ne peut to valoriser côté wana pour ça peu artistes et comédiens nyonso bien. Na pesi bango pe nyonso ya ngola et sika baza mbote ngai na bino tokokuta na pe tokomona na susu mbala sima pour ceux qui balongo esika bazala ba ye awa bakuta biso ceux qui pe batiki biso ba kei batika apekaka biso po awa ezala biso eloko lo basu ke zalista nangina lo bakaka juste tunani mamali la Luanda balegere de faire gola président Konde dongo merci na moi sinon ndenge bobo maki journée très bien Naomi Mangala venanga Lex Kibab atiki penda Maria Pia aye penda concert na PCPV nanga modogo Maria Pia bakati place ali eloko nanga kana lobaka venanga mozobaka yebisa ya Fisto Alou sala nyonso tout et pas Fisto Alou ngana zaka bien posizel mosengi maramuto ya kitoko arno pakekebe tindelanga da ba plan na zozela ba plan tindelanga ba plan arno pakekebe e kosalanga bien maître 113 maître 113 Brunel Mangwala pardon na PC Mbote Salvador Maya mais faut pas se rappeler Mbote pas donne toi sona donne mon nana na face Nsunga OK donne nana na PC Mbote to PCP donne susu Anta Mbote Berta Lozolo Mbote ya Papadou Nebiso c'est la Caire 12 DJ Caire 12 na Brésil Mbote on a monté de moi kasi aurait été DJ Caire 12 alors ça m'a bien Salvador Maya na telemi loko la baku ki na poste ba o ba lia ka wana ba lesi na bango ngaite yo so obengi nga pe vie changer au moni confort on a pe si valeur na mboka maintenant to karaté pour ba assez pour za la 30 et ça la rabiso bien pour ça la rabiso Salvador Maya en tout cas toujours on se retrouve à la prochaine ciao